na côté libo ketute ezambe ba ko manquer respect na et symbole ya mboka ya parce le drapeau mboka était ni lamba bon bato ba teka mboka. Il y a des gens qui vendent le pays et tous sont conscients que état ya Congo ba o katango état ti jour ba la partie bato to zana bangwa mais bato bana kati ya mboka a peto yebi ba pasola mboka ba kata mboka ba dikisa mboka. Quelles sont les républiques aux États-Unis pour na balongo la sanction aux Izalaki à point de vue non de bato ba sa ba mbeba gayar balongo la sanction kofi ba ke kangi na palais mutu na mutu a subir selon ba acte posaki a mokonzi place boye batune ba futa makate ya tsaka mungu na poche akende bakumisaka côté musu neti mutu azunga place na parlement. Honorable Kangoudi. Honorable T, monsieur Kangoudi. Honorable T. C'est quoi l'honneur? Au yibi mongo le toke ou faut tomber place à moninga ba bengi honorable. Il y a pas d'honneur en ça. Non, tu as le benga mutu moko te excellence. Non, benga pe mutu moto honorable. O benga baba nan. Kolongwa nga palette na komawa na flatamezo ba 115 fois. Prêtre ba petit na yo venga madame à l'hôpital ce que moi que nous ka bongo c'est que ba fouté nan groupe ba coopérant bakani mboka mo en otage nan venant l'état ezui nzela ya l'état 27 Congo est à Tchad été. Le Congo c'est le pays le plus riche du monde. Ce que les Rwandais ba comme manquer biso respect. C'est parce que bakuti que bato ba kebere. C'est-à-dire que les Congolais to ba kebere. Et comme pendant que Moussala pendant mon akabongo moko ntimba moko ingende moko me ba rukeriti ki trande. Toto continuer ko za ndombolo na cerveau ba boto la biso. Ba ko boto la biso Congo soto continuer ko za Libanais aye lundi jeudi comme benga ma patron. Chinois coup tous les moussa vendre na terrasse chez awa patron. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo pesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo afikaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali ko. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Bon après-midi à tout le monde, là vous êtes branchés sur Afrique Info, tout devrait être des Glorio Langui, la méga star de la presse congolaise, je vous salue, là vous êtes partout. Votre mission analyse, votre mission J'aime mon pays, votre mission le vite parler. Par rapport qu'aujourd'hui je reçois pour vous un grand parmi de la musique congolaise, Oyo Soto Yambi, tout y a poto bazara flatté, pour étendre à l'obara, bato bazara malemi basi retrouver, bazo baluka, ba comprendre me ramener à zolo. Je suis trop flatté, le lo a une carte bureau na biso.
na siège na biso depuis toyeba c'est la première fois aya na bureau na biso toso yamba le biso qui ndaka vers na résidence na lelo à se déplacer pour que biso sur la nepe. Il s'appelle Jean Goubal Kalala au boyebi tu es un philosophe par rapport à ça la émission na tout va la flatter. Parce que bato yamba gloire yamba biso Jean Goubal a so lo makambo ya son sire a télémina rango trop bon makambo alors bon makambo musique ndeko mo kende lelo pourquoi ça fait longtemps bana makambo parler mais les cas tout le monde a rêvé chanter to balelo to komi wapi na Jean Goubal si il est là avec moi ce parti pour faire la caméra ba mon il est déjà na plateau na biso Afrique Info la émission J'aime mon pays l'invité par l'analyse il y a 3 émissions autour de Jean Goubal dans le sens que philosophe politicien musicien voilà Jean Goubal bon après-midi. Merci Gloria. Boni. Oloba. Jean Goubal on a loba quand on dit qu'on réfléchit on a un plafond. Non, il m'a comme belé on dirait singa. Vraiment. Mais ça va. Et moi dire na diaspora. Na pesi bande kono zombote. Voilà. Kola pambola bino news. Kola pambola bango Jean Goubal déclaré ça fait longtemps bazo ko souté bana marambo et ka ki baeba position niveau Jean Goubal ko minango po bazela rotongo lo baraba moni ko pemi moi silence et belé. Aboluki na mnongata. Te bato ne bazo tuna bato balingaka yo ngai na bengaka na ngato so batefa bato balingaka tango lobaka. Bon na uti le Bumbashi. Ouais. Nazai kuna na abiloka festival ya rumba. Yeah. Au centre Wallonie organisé kuna. Et puis naki membre jury na ba jeune ba sala ba misana psandoulé. Donc na utozonga yango na monani. Yango monani loko monani veto lo banan sikoyo. Loko Jean Goubal ça son a parlé maté to ba Jean Goubal qu'est-ce que nous a sikoto pesa biso la bato balingaka Congo. Bon nani bato ba votenga ba yeba ke na tika ya bango ka ya ko votami. Naza député ya peuple. Yeah. Naza député, il y a palais du peuple T. Naza na palais du peuple. Député et peuple, mais il y a palais du peuple. Il y a palais du peuple T. Pour ba député à palais du peuple baza. Na ba député il y a peuple. Il dit qu'on va dire Jean. Palais du peuple en cas ndé salama pour na peuple. Palais du peuple. Palais du peuple ya ba miro wana na ba brique wana. Mais peuple ça na kati. Koza député kuna ba na oteka mana cour constitutionnelle. Et maintenant, nous sommes députés dans la Cour constitutionnelle. Biso, tous les députés dans la Moamba. Et par rapport à Moamba, nous sommes députés dans Bango. Par rapport à Palais du Peuple, nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans les députés à Palais du Peuple, nous sommes loi na Bango, il y a Palais du Peuple. Donc, nous sommes députés dans Bino. Je vais poser appel à moi bateau zara national hein mon temps à moi bateau. Il y a quand même goûté dans ambassadeurs affaires au comment pour postuler comme chef de l'État. Oh OK mais en 2023 tout en an pour postuler on dirait fona memonga kuna po et que batumusu ba regretter soko zaki na bunya wande to vota yo soko zaki na buende wande to vota bo na tsaka ici ka va voter là partout 26 provinces. Bala oyo yana kanti toke kuna lelo to bazo on dirait olingami ko bolate ko salika mbo ya opposa yo boya rango bo opposa doni olinga terme matemato tuna ngo lelo bato babi on dirait opposa ba mona bango ne bazaka bata peuple ba opposa ba mona bango ne balinga peuple ko bato baza bata majorité za raso les gens. Bon majorité on a bino la majorité zani majorité. Et ça, bateau bazar en pouvoir, de balobaro, bazar en pouvoir, on est bazar en majorité. Bah opposé à bateau bazar contre président de la République, n'est pas de balobara. Quand on est bon, on pas veiller Jean Lelo. Nga na muta peuple. Soko ki banze munanga ayimbelaka kofungula peuple mayili. Komona omoni nzembo ebomi mayili ya congolais makasi. Avec la musique, monte comme si ba congolais moniato na cerveau. Moniato na cerveau. Banzembo ebele eza na sens te. Déjà sens te. Banzembo ebele eza na sens te. Ou alors soki eza na sens, eza na ba sens ya imbécilisation loko anani. Professeur nani Kamana. Professeur Kamana ba imbécilisation collective du congolais par la presse bino.
la religion, la politique et surtout la musique. So tali musique bien. So nga pena na ngi mokonzi mamba musique ne na kangango. So ça me cause ma musique. De na kanga ma musique, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec la censure. Mais benga ngo censure, to benga ngo kombo mo. Censure na ngo d'accord, te pose la censure à cop. Ceux qui censurent ils a conscience. Wana ne na goza na ngo d'accord. Mais censure à cop net landa jo bouile ba jouro le musana molikonda o chabiso. Wana te. De toutes les façons l'âme du Congolais, molimo ya Congolais za mbindo mikolo yo. Mbindo makashi. Tu es arrivé en propre comme mbindo na 2019. Oyebile Mobutu ayena ba faire ba ria Mobutu. Nya na zai système mokonzi na bino na lingi komone lilingi na ngai na longola na Yesu Kristo longola ay to bana wana to yebati. To bana kilibit. C'est-à-dire pour mokonzi a remarqué il faut ba jalelo. Faut yembela mokonzi. To comme mon ngo normal. Nakobima bo prêtre ba petit nga una komo katango ka. To yo prêtre ba ngabi combien? Ça tu nos prêtre au katango combien? Koku misa wana combien? Ezana sens te. Que yo mwana tata na mama lokwa bana ya tata na mama mususu musana be kokumisa ka baninga pona likonda. Likonda bazwa ngona musala. Bazwa ngona okumisa te. C'est ça. Et c'est comme mbindo ekoti na molimo ya Congolais. Et même ce cas où il y a Sambela, Congolais comment il y a Sambela mbongo. Alors que mbongo pèse en Zambie nango, maman. Maman. Mbongo ça bon Zambete na molili mbongo. Bon Zambé na molili. C'est-à-dire que na le bité que babo ya mbongo. Mais mbongo fouezala et outi na mosala. Est-ce que le Congolais a un respect à moninga congolais? Le Congolais ne respecte pas son prochain, son compatriote. Ou comment on dit magé? Yankemo Ratsalaka a mon conduit place boy, batouné ba futa makate, ya tsaka mongo na poche. Akende ba kumisake côté musunete muto azunga place na parlement. Honorable Kangoudi. Honorable T, monsieur Kangoudi. Honorable T. C'est quoi l'honneur? Au Yibi Mongo, les toques, il faut tomber place à mon honorable. Il n'y a pas d'honneur en ça. Mais je ne comprends pas comment on va bien honorable. Honorable. Ouais. On peut pas tout le monde a comme quelqu'un... honorable. Mon a postulé à 8 honorable. Mon a postulé qu'à l'élo babengue honorable. En fait, l'honorable ne passe pas par la postulance. L'honorabilité, c'est dans le comportement. Dignité na yo moto. Netinga za na lokotambo na nzela te. Ateza 10 000 balles. Na lobby hein, na lokotambo na nzela te. Pourquoi? Et puis ça m'engate. C'est besoin de connaître ba botio ba hotel abino. Mbongo wana po okuta na nzela, oyebite nani atiango et pour na raison nini. Bako somboka bongo. Vous comprenez? Les gens ont la logique, il y a la logique, on perd des places dans le Parlement. C'est trop logique. Na perdre de place, na lobby naza député du peuple. Naza député du palais du peuple. Tu n'as pas dit peuple de bazo. Bango mongone ba mona na bilongi na kata palais du peuple. Ba yebi banani ba votama. Ba yebi banani ba nomama. Ba yebi banani ba kana okakola ba poste kuna na cour constitutionnelle. Pour exagérer na ligablo. Yo za na combien ngai au petit likonda au te kokite ya bobax. Alors honorable. Il n'y a pas d'honneur en ça. Monsieur le député le Balingiango. Même quand on a ça discours mongo na katina bango ba ministre baoza. Na tika lo benga mutu moko te excellence. Na benga pe mutu moto honorable. O benga baba nan. Monsieur le ministre, monsieur le député parce que l'honneur botika la au Christ. Pas t'appeler musu ba pasteur musu ba ko benga ma pe honorable. Tenga na parler nanga pasteur moga milam maire. Amele ba kitya pembe. Ndeni.
Oh non, maman naza na séminaire sonde ni mère apese bakiti ya pembe. Edia libela. Comme sous to kutenga bi noko wapi bacheza femme. Abi obenga ka bongolo benga référent ya bina ku beto matane référent. Yo fa quoi oliba bengo référent. Aza référent. Oh. Révérence ezana tina nango ezalo quoi honorable ezana tina boko benga moyibi honorable te. Yangana mosenga pese ba komba bien les médiocres. Vous êtes d'accord aujourd'hui Olinga Rollo Bamaramune mingi mais tout n'a parce que azapé député moko amboka lelo azana kata makala na kombo ya Mike Mkebai kana ye nalinga lobela Mike te po Mike mankanga ba respect na ba TV na yebi te na yoga ka kombo na TV attends la presse au tikolo yoka ba kombo na te la presse écrite je n'ai pas envie de parler de lui. OK. Et pas finga ba conséquences mususu ya ba kashwa na ba ebate au fingi zangu bali mutu yebi ete bokuta ne pas ite zangu bali mutu lokuta ngalo kuta ba kashwa na ba conséquences ba musu batikali oyo baza kuna. Mais Jacques Gouba, les gens déclarent aujourd'hui le Premier ministre est bientôt au salle à 2 mois mais tout par exemple la manifestation était sur le terrain. Point de vue na Monsieur le Premier ministre Saïd Lunga, ils ont déclaré déjà 2 mois. Ils ont qu'il y a 2 mois, mais ils ont été vraiment dingues. Le Premier ministre Moussoussou, ils ont comprendre. Ngaï, na dozaka Moussala, il y a Bango, na ba députation kuna na dozango na cité. Kolongwa na paletina komawa na flatamenzo ba 115 fois. Prêtre ba petit na yo venga madame à l'hôpital ce que moi zana nuka bongo c'est que ba futena Mboule beti 2 jours na Kinshasa réaction avec Jean Gobal et que muchope abiminga na salle de bain na limité nazoloba na l'habitude ya okota makamta muchopi na benga madame Bosolo muchopi pene bimi na salle de bain c'est-à-dire que Tito Bayana na so ba mai wana so des amis muchopi costo à plan le gars muchopi bimi c'est que ba microbe venait donc et donc c'est que ba microbe c'est que bon appétit à ba microbe État l'absolu fait comme un peu l'État cassite. État l'absolu fait comme dans l'État. Ils ont l'État. Ils ont l'État. Ils ont groupe à coopérant. Kanimbo comme un otage. Nous venons l'État et lui, nous là avec l'État pensate. Il y a le baboui. Pour nous tonga mboka. On m'a dit cité à côté RTNC on a pas Bovan sur Bovan. Normalement, il faut que la mapango place il fallait tracer, terrasser, nzela. Urbanisme et habitat, kutani na environnement. Pour ma moyen tambla bongo. Ministère environnement, kutani na ministère ya urbanisme et habitat, kutani na makambo ya mabele sur ba benga oni. Ba sali plan. Parce que terrasser avant baba noter comme mapango. Oh ma pangue comment chayame la conséquence c'est pas manoka ya ngwana c'est-à-dire que place ba tracate maya za ne gentil maya pété ma traça banzela ne yemu maya ko lia libanga mai so bo pesi nzela te a créer banzela na ye ngano ka côté kuna ravin et salami Monique Sasa, tu bois de qui Sasa, tu écoutes à Banzela, monsieur à Goudron, tu es bien le match à côté. C'est-à-dire, mon délai, ça, Kota, Neva, Lemba, ma tête, tu as tracé, ma plan. Ah, tu as terrassé. Mais nous, tu as dit, pour conduire, pour coopérer, donc, pour conduire un dombolo. Ah. Ces choses-là se réfléchissent. Masano yembelanga norme
na koti nabi yawe atia mayele kati ya moto mpo ete moke asosola molongo kati ya molongo atia bacode nyonso ya la vie. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Atia mobeko monene bolingo olingi ye okotambola bongo yango yoka mwana bwanyo oyo ya bakoko yekola mwana nzebi oyo ya banoko mayele yaki on dirait mayele ya vacances na Congo. Mayele ya vacances na Congo. Mayele basalela yango te basalelaka loketo na monoko babiloko nyonso oyo ezalaka odame nzoka mokolo nango mpenza ya nsima ndako yo ngbolaka me mokolo baplaka nsima ndako okeetikele me mayele kongola asalela mayele te. Maman, c'est très difficile. Nga na nduliste naza la chance ya okota ba milieu nyonso tout mais au moins la peine bosola na mutu bo on comprend bien que soit à démissionner na ki mutu au moins au mutu on dirait à démissionner na ki mutu comment atika ga misuni ya pamba atika le boke ya misuni et pas bo bangulu pe ba pe makata mais boke ya misuni ka ngulu asela maele te kongola koma wana eza likamukete. C'est le travail au photo sala il y a blague té mère Congo eza Tchad té. Le Congo c'est le pays le plus riche du monde. Mais les gens qui vivent dans le Congo bateau yo rapport il y a bateau relation entre bateaux zara plus fort à chasser plus faible. Ce que les Rwandais ba comme manquer biso respect. C'est parce que bakuti que bateau ba kebere. C'est-à-dire biso ba congolais toi ba kebere. Pour les gens qui réfléchissent le quoi ba Rwandais ba kota biso na sous-marin. Et comme pendant que Moussala pendant mon akabongo moko ntimba moko ingende moko me ba rukeriti ki trande. Barouti. C'est comme comprendre que banoko yo le cas cerveau ça tête au baga bon tala Congo ya Tchad té surtout continuer ko za ndombolo na cerveau ba boto la biso ba ko boto la biso Congo surtout continuer ko za libanais aye lundi jeudi comme benga ma patron chinois ku tout le musa vanda na terrasse chez awa patron aye sa baninga bo sumba na sachet boko bima libanda te na habito ça la mayele toza obligé au ça la mayele ba alongi na ye ekotiti na gardienne batu nyonso bakomo kindi kusumba ba diplôme suki ya vraiment diplôme on a besoin de la connaissance pas du papier toi on a besoin de papier on a dit toi on a besoin ngangu na kata tete ngangu opposé sous ba question ni ta oyandu singai. Je parlais, je te disais que ça va tant aux ratons, le bavé, j'ai encore déclaré que affaire au salami à Boketu premier, quand un drapeau à Congo, donc on va être d'accord avec lui, drapeau à Mboka, on passe au lango, peut qu'on tombe la MPR, qu'on boit drapeau à Mboka. Il y a pas celui drapeau à Mboka, c'était ni là-bas, bon bateau baté à Mboka. Il y a des gens qui vendent le pays et tous sont conscients. Etati ya Congo ba okatango etati ti jour ba bago la partie ba toto zana bangwa na côté libo ketute ezambe ba ko manquer respect na et symbole ya mboka mais batuba na kati ya mboka a peto yebi ba pasola mboka ba kata mboka ba dikisa mboka na yanduka pena mama mboka nanga na yanduka fort mais na ebité ce qui to muna chike komika niaka ofele c'est ofele c'est pas facile hein depuis to kola to eza ofuveje futa ka minerva la bana batelo c'est ofele lelo oui na fani ni pona okanisa makamusu na utotanga kala minute c'est-à-dire au mona français ko nie fuka na degré moyen on dirait Z.
Z namona lettre ni fuga vena ko lega Z ndire zate Z et ni fuga vena do français et ni fuga do français mon niato netika mutalinga ba je n'ont pas pris je n'ont pas faut tout ça fort hein tout ça fort bato na ba gouvernement o ya kuna botanga ministre de l'éducation nationale bato ministre de l'éducation nationale Nyonga vena makambo éducation bien. Nyonga. Vous êtes sur ce bateau au Nyonga parce que le bar. Non, moi collège Albert premier na bani na première année primaire. So na kitata bo na boka papier na nzela te c'est pour na collège. Na boka papier na nzela te. Mulangi nanga ya plastique so na melima na bombi ya otishenga. Ngaba shikotanga likola oboka bakata na cour de récréation. Ma papega ya kayo parce que le bois na cour ba récupérer ziou ti evandi il faut un peu plus de discipline. Le problème na congolais c'est que le congolais c'est un peuple à yebi sous discipline tes amis discipline okutana ba petit chogo okutana ne kala ye ba eboki c'est à yebi te que qui jogo umela tamuki c'est-à-dire ça la discipline aussi la qui jogo notina soka ba bogo ya bayan après la discipline au moins mbila ba eboki na teni na mwana poso ke yindi ase mutana teni na mwana ko kote kala c'est une question de discipline. Question de discipline, je suis avec M. Jean-Goubal Kalala. Merci à tout le monde qui nous a branché. Surtout, il y a des gens qui m'attendent à l'Obaka pour ne pas comprendre. Merci beaucoup, Bernie Barce, José Moulumbabi, les 18 héroïnes à la Kinawa. Est-ce que tu as vraiment un siège avec Caps? Merci à Marco Sevondo, merci à Yo, merci à Manu Sakom, 20 ans de métier. Là, tu es quelque part. Merci à Ariti Tanzambi, moi on avait un Ariti, Risti Tanzambi, moi on avait Ego Tanzambi, na personne bote skozali aimer dollar na Londres, venangai le boss na Finlande, mazenzo avec Caps Kikela. Vieux Jean Goubal, vous parlez trop de censure. Tu es dans le monde, dans le monde d'âme, tout côté censure. Comment on a bossé ni na ba obenga soki za comment obenga censure. Ozana comment obenga ngo na bossé ni susu. Lelo oyo et il est qui me dit qu'on fait le médé. Ils ont contre peu mingi, ils ont une censure mais ils ont contre banzembo baemba, ils ont contre le rebelle de l'eau comme qui va kangeti na ratandaku. Ils ont filmé l'artiste aujourd'hui. Il y a mort d'homme et salami à chauffeur naé pour na somme on a vraiment bataleta de bayaki na combo à coloquer. A kufa pour na somme vraiment bataleta de bayaki bongo. Mais so batumba kufiba kanga batu basai babelo à bongo. À Koufi, des abonnés. Je pense que M. Koufou me devra revenir bientôt parce que à Paris. On a un chauffeur naé, à Pika qui crie, c'est mon sol lélo. Mouli monaé, ils ont pas colonzam, bientôt ils ont un quatre mort. Comportement ya bongo. En fait, Congolais, mais Congolais un peuple ya boumbu. Au moins so yo za moumbu. Au lieu de faire ça que boumbu non est pas mutu mususu. C'est-à-dire que la liberté commence dans l'individu. C'est quand on est libre qu'on sait respecter la liberté de l'autre. Congolais, ce que moi, parcelle, moi, il y a beaucoup de gens qui on dirait que tu vas mettre ta carte. Pour que tu mettes ta carte, joker nanga ya mela il y a blague. Bon, quand tu as bon, si on a beaucoup de faut OK, il y a ici mon total. Mbeba na yo zawa, mbeba no zawa. Avertissement. Si on continue boye, to ko kpeya na yo. Et puis ko kpeya na yo eta ya o kanga moto pe na kati ya ndako nete. C'est-à-dire que bato ba sala ba benga ngo excès de zèle, abus de pouvoir. Congolais soka du moi kreti ya bokonzi, alinga monela moninga. Parce que yena kati ne azamo umbu. Les gens libres regardent les autres librement. Ils ont du respect pour la liberté de l'autre, la liberté d'autrui. Au moni,
Ils ont la philosophie de analyser à boyer. Individu a une relation na yemoko, na l'autrui et puis na mokili. Ce qu'on a en paix na yomoko, ozala à l'aise ya otia moninga en paix. Mais ce qui na kati noza en paix te, ils ont moi pas sotika moninga en paix. Olandanga. Et puis bato bakana kimia na kati na bango tika oye bango mama bazaki belé te ko sakana te. Ba grand mayas peno bato bako benga grand mayas lokwa ba Mandela. Ba Dalai Lama. Ba grand prêtre Bouddha. Wa ko tanga Christ te po Yesu suka ba faire ngo. C'est-à-dire on est en paix avec soi-même. Comme ça, on peut être en paix avec autrui, moninga. Et comme ça, on peut... Déjà, la paix respecte aussi la nature. Si les autres communes au réchauffement climatique, ils ont pas respecter la nature en côté. Tout ça qu'on utilise en go mabé. Bon, on a commis musique déjà. Pour que nous respecter la nature, il faut que respecter yomoko. Et puis on respecter autrui. Manque il y a respect il y a autrui et ça peut malamoko manque il y a respect il y a yomoko. Parce que autrui a zaelo quoi yi elili na yo. Elilingi na yo. Soko zo zanga moninga respect et ça pour yomoko zo mi respecter te. Donc batu wana basali makambo soki ba ke na mitala na kati na bango. Est-ce que Bazan a respect na bango moko? On ne peut pas venir se comporter comme un animal à l'endroit de l'autre. Et si on ne sait pas le faire pour soi-même, il y a des déséquilibres. Changement exact. Parce que tu démissionnes na bomoto. Tu sambela pour na musuni. Alors que Christ a dit, ce que lingi musuni na yo ko likango za digne na ngaite. Le Congolais prie pour la chair, alors qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Tout ça, c'est pour l'esprit. Mais nous autres, ça peut nous pousser à moi damage. Moi, les Congolais, à Tikala. Nandolo ba tozo kufanzala po tozo bango kufanzala. Yanga to comment ça là ba djale le na mututu. On est dit Jomo aye bisinga o yembanga na pele au palais. Le monde a bisé que ça là. Voilà, manque de respect. A manqué de respect. Déjà. Musique à Congo ba imbela ba. Te musique à Congo te. Ngana na ba cerveau Congo te. On ba cerveau. Na ba cerveau en colo. Congo ça na posa chicote ben. Et puis na kanzi bokonzo eleki chicote trop mais Congolais au changer te. Oui, mais quand le peuple n'a pas compris ma camuta, il y a une punition. Il y a une punition. Pourquoi? Parce que le Congolais, il n'y a pas pamba. Les pasteurs, les poto, les pasteurs, les femmes, les églises. Mais ce qu'on a posé pour les femmes, tika non non combat il y a Christ, tika. Au pasteur, fa quoi? On peut par exemple, Ibanga Bakiti a Pemba Zana Benge révérend. Il y a un Congolais qui a un dombolo dans le cerveau. Il y a un Yibi Babengo révérend. Mais je ne parle pas d'un dombolo. Un dombolo dans le cerveau. Je parle, il y a. Mais c'est ça l'esprit. Dans un dombolo, on dirait tu as un problème de créer un dombolo dans l'esprit. Tu as un problème de l'autre côté. Tu as un problème là. Maman, est-ce que Holanda? Non, Holanda. Congo est à Tchad. Si on continue à exister avec un peuple ignorant à degré où bah on va comme ça beaucoup. Coltan, cuivre, étain, zinc, tout fondé combo. Il y a une richesse incommensurable dans le Congo. Le Congo a tout sauf l'homme. A tout sauf l'homme. L'homme qui doit valoriser, qui doit travailler ce Congo.
C'est-à-dire que tu vas y avoir yo za no mukonzi mais au fagola biloko yo zo konza o yibango. C'est-à-dire que nous comprenons que koza mukonzi zani. Quand un chef détourne, c'est-à-dire que na fondemo cette chefté n'est pas yayi. Biso ba philosophe toi permis au fondant ba mot. Et so mukonzi za moyibi. C'est que c'est le chef qui rend service. Mon Congo à rendre service, le Congo va changer. Mais mon Congo va tirer ma conde na poche na bango. Mais mon Congo a banagota moninga le quoi comme ita yempenza. Congo changé. Je pense que c'est facile pour la RDC. Mais tu as loba kaka, poto loba. C'est là facile. Il dit que mité mamala mounio ceci là na RDC. Mité mamala mouza, izanan. Izakaka nani nkola kotia ne sikawa nana tango nayi. Mais je vais vous dire que les missions peuvent rater pour les besoins de la marche entre bino, pas question, tout semble musicien, tout ça message en boca, de genre des comportements, il ne faut pas accepter, mais besoin de manguer les qui n'ont pas mon pépé, le bassalon peine à moto sous, qui n'ont bon pas besoin de manquer le baigno, basali le lot, vejan gouvernement, la mission moi les cabis à zui. Il faut à la bonne passer mon acalobi, bassalon moto sous, et les qui n'ont normal pas bien mon besoin de boqueter. Pour moi, je vais expliquer que je vais TVT. On a un peu censé le Marambo. Pour ça, je vais censé Jean Gouba dans réseau local. Pour le baraming, papa, ça ne pas ça la boîte. Comprendre. Tu es philosophe, c'est qu'à comprendre qu'on va être censé tout le monde à lobby. Le Mambébélé. Dans le lobby, il y a moto. Soit autrui, le monde. Et c'est là musicien congolais à un niveau à Mosuni trop. Il y a la soie na pour na Mosuni pour na le kumu ya Mosuni. Et c'est là musicien de toutes les façons ba musicien penza à Congo yebi bangote. Ba musicien penza Congo. Ba musicien penza donc les vrais. Ba to na talent ya musique. Bino yebi bangote. Bazara ba wapi kasi. Bazara ba nkaka. Alors, si tu es un vrai musicien, tu es un coopérant. Bino Congo, Moussala nous sommes ça, man, coopérant. C'est pas politicien, il y a Congo, au déplacé en France, au continent, on a pas politicien. C'est des coopérants. Il y a pas coopérant, il y a des musiciens, il y a des coopérants, il y a des musiciens coopérants. Un musicien coopérant, un musicien cop. Moutao yemba yoki cher depuis le salio. Bagasso belé pénètre. Mais Basali. Tu fais comprendre les musiciens Zanan. Qui peut être un musicien? Qui est musicien? D'abord, le musicien Zanan a un instrument. D'abord. Pour nous un chanteur musicien, il faut comme un niveau à voix la compréhension de l'instrument. À comprendre l'instrument. Il va la musique, la musique est démodée, la musique il va tout baser les bandes dans la musique à Congo, les gens disent ça. Ah, musique à Jean Gouba Luana. C'est quoi musique na musique za ba yuma ba li banda mboka bo ko ba yanke na kata mboka kamwa ka Rwanda mukeboye et comment ba ka biso mboka wa bi yanke. Na kana norme ona na ba moto normal bo bengi ye yuma po fa kwa apesi bino duma. C'est là ils ont yibi apeso kwa ngobengi yanke. Ba grand pomba pena ya ba grand pomba yebi baza parmi banani basango omone kabu kenemeka ayeso benet Kristo ayebisaki ya Pilate oyo yebiteka ngana koko sala ke bayebi ozana ata fi bo konjimo ya kreti bo teli konanga Pilate de la fait maboko abi mbabi o nani ndenge wana kiyankeza kibudi otomona te Yankezano la force à caractère, force intérieure.
la force de caractère yango musique na biso et longoli. Ce qui n'a pas le téléphone nanga ba WhatsApp ebele yaka tala nani oyo apotani na nani okuna biloko kongola liaka yango na mais e biloko wana e tombola mayele mutu ne tout dire ba sayera ba ba sume ya occasion na Gambie. Hein? Mais cerveau est que na bien ngana ba yanke ba komula tana mikadi occasion. Occasion d'Europe. Bilokos. Mukadi ya bilokos mutu so ina syphilis na ega po ute Europe à l'olat. Hein? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que moto atambola na mayeli. Moto atambola na ko donkete. Vous comprenez? Le problème de la Congo Yangoana, c'est-à-dire l'intelligence ne fonctionne pas. Nous avons besoin de brandir diplôme. Mais est-ce que vous avez contenu un diplôme ou un katinayo ou bien diplôme mais un papier? Nalo baraboye. Ce que olingoye bapena goza valable. Mitia na state au sala même boulot au sala. On m'a imaginé que au Kenderosa na state boulot oyo sala. Ouais non valable. Ouais valable. Veja soit na state na sala sala. Nanduli. Abeta mana ba arkeli. Non beta ko? Mais soit ba misusu na state. Si, ba na place. Yo mona te que différence entre j'ai beaucoup lu ando que ne beta mikili na ba misusu. J'ai beaucoup la côte saraba, ndo côte saba public ya mokili mobimba. Mais ba misusu ba côte saga ba congolais ba akuna. C'est très différent. Il va ba veja ngula mi mona trop veja. Mi mona raté. So to tiki mboko yo ke na ko bondela na ka boy to ke ne pas été. Ba ko mo boto la biso Congo na ba Rwanda mama. Kamo ga Rwanda dini boto ko kota na marche arrière. Ba ba ka biso mboko. Poni biso to na ndombolo na cerveau. C'est ça que j'appelle ndombolo. L'esprit a avoir peur de dire esprit. Okay. C'est un esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont pour la païne. Grand prêtre, petit nao, talagaga, je ne m'en absous. Le tout est là pour ça qui a pour nous, c'est la païne. Ma petit mot de Nakitamo, viens. Ma petit nom, attends-moi, maï, nous avons une bouteille, il y a maï, n'a pas. La bimisika. Que tu as dû agir, mais venez de. Mais Jean Goubal, je voulais savoir le langage de Bobo Barquet. Musicien, or ça a roulé à musicien l'air en amsane musique. Comme il s'est fait imbela mon plus qu'au imbela bakte point. Faut zarmo. Bon, ça la musique yo imbela mon. Ce qu'il faut imbela, faut imbela nzambi. Et puis ma famille ba imbela batiza lokuta. Ah. Kasi. Loro imbela bon. Neti bombe anatomique petit ango azame rescapé à monde ndoto na Dieu na monde ndoto. À fiction. L'artiste fait rêver. L'artiste n'est pas un mendiant dans la chanson. Maman a répété, na moi la collège Albert Ier. C'est-à-dire, nandoule nangala ça là on a ninga qui collège. Même si babi musique tangate, musique ce que ma classe simbarate. Veja lingo mama balobara. Sol si. Wazo otanye ote bangote. Ba jeu à harmonie et ça le quoi en mathématiques de ça là, analyse combinatoire, arrangement, permutation, combinaison. Ba jeu à harmonie et ça bongo, et ça mathématiques, et ça rana makilate. Ça il faut apprendre. Même si on a botama musicien, na botama na très belle voix. Botama musicien. Aké na ukabo. C'est-à-dire botami na talent. Mais ce qui est parabole des talents, qui sont habitués qui ba personne talent au kundiango ba obotulango. Ponini to comme kumisa ba ivoirien. Ba to ba betena boka Douma Merijo. Douma ne? Merijo Douma Zaiko abimisa machine ya kauka ko. Mais biloko ba ivoirien ba beta ya bisote. Mais bisomo to du talent to kundi na botama na musique. Botama na musique so na bi pesa encore à do majeur 9. Yo mo to botama na do majeur 9 pesanga. Je savais que vieux Jean Goubal Kalala, on est en train de parler, merci à tout le monde.
Oh, baza branché, bon, 50 mais déjà tous les mettre au solo. Merci à tout le monde, merci à Edo Mopatas, merci à Maman Miline, c'est tous de la méthode, désolé à mon agence privée, et il y a Willy Mouché, le véritable code, merci à la Dynamo, tonton Loussanga, je te salue, merci à tout le monde, merci à tout le monde, baza branché, baza l'andavé, Jean Maramazolo, baza vraiment intéressant, font la rabisso mémoire, merci à Sylvie Mbembe, merci aussi à Jojo Ngoudemé, la terre avantageuse, il y a Willy Mouché, je te salue, il y a quelques personnes d'Abisso partout dans le monde, baza branché, merci Nanora et Kala, depuis Brazzaville, je te salue, à tout le monde, baza branché, merci à Château Kila, et à Osé, à Maïlo qui est derrière la caméra, tu reçois un Jean Goubal. Jean Goubal, tu as 200 000, tu as des chansons. Faut la yebo bien, pour ma kamuna oyimba eza lokutate. Mais naza nze mona yemba masala nga coupé. Bruno Beliko. Masala coupé. Yena yemba sans permission pour ada masala nga ya coupé. Actuellement li konda. Nze musu moli. Na yemba masala nga musu ya coupé. Problème te. Oyi pona lobi bon va Jean yemba mutute. Tokena conférence de presse mo ya monsieur Rick Mandala. Très bon longtemps à comment tu as fait Jean Goubal Mbote. Bonjour vive Jean Gloria wanani nga se azamu tetela tu yende tu avais Jean Goubal da toto ba yemba yebine bangote nga moko témoin na conférence de presse mutongo ma prêtre ba yembele ba 10 chansons na mboko a pe ça fait Jean Goubal Mbote vie bonjour nga mutetel pesa bi yende na bieta tu avais Jean ayeba ba tu faut vivre en nambo en musique faut ba vivre nga yeba na 10 chansons pas me comme ma montre pe ba se ba montre j'ai ba Rolex ba 2 millions ba 100 000 a vivre en colo. Mais je vais mais kende tanga na Bible cantique de cantique. Elou. Kende tanga na cantique. Elou. Kende tanga na cantique. Oyembela moi site. Elou est dans la fiction. Oyembela moi CV. Ezanga komba. Moi sans comment Elou. Na pesi kombo. Oyembela mo mutu. Fiction, mutu na ngai ya fiction. Azala wapi? Na kata fiction na ngai. Elou na insistade. Na mokili o te bato bakombo ba elu baza yo bela belu no sokongo tozono la elu ala te toyemba mais oyebi mais faut que ça no ka jibe tanga singa ko faut que ça no ka jibe tanga singa ka nzembo wana faut checker nzembo wana na babogis bopema faut boka bato basenga nzembo wana ka nzembo wana papa chéri bogis bopema boki elu ba ba sepela nango na ko pesa bango ba yembela ngo ba tu pesa yembela ngo ka elu mo existera ne te azaka ne kana mokili mo bo lobi bongo nde tenine biso boye nazongi so na collège toza na chance ya kotala na égal toza na chance wana c'est-à-dire tokoli na bamilieu moko oyo complexe eza mpenza te yo ozoya na yemba yo bayebaki na bango yo te bademi bakotiki député oyo kaka mpona bakombo bayemba bango et puis après okomo manke so bamisango respect bayango biso moto osala bango babwaki komono yo komo osala bango na misu na nga yoka mutu moko azoloba mabe ya bamusicien oyo babwaka ye na gangela ye yo gangeli mais oyebi no yete nayebaki ete nayebaki ya partir ya wana nayebisaki ye makambo ozosala wana eza faute na bango mutu babwaka bino yanga na tikokomi oloba na bango mabe okomi yo mutu omanke bango respect donc babiloko wana nalinga te et puis musique soki esalami na valeur et que na toute âme. En fait, la musique est un moussala esprit. La musique est un moussala nzambe. C'est un moussala esprit. Yango babaga, motoyembe nzambe ça le quoi assemblé 2 fois. Yango on appelle musique est un boulot ya batu nyoso te. C'est un boulot banane. Ça boulot bateau esprit encore le zana katina bango. Moi je trouve tout le monde de musicien, tout le monde de coopérant. On est à coopérant. Chanteur père qui va voilà ba coopérant. Faut yo mo reve Jean Goubal omba yo mo do tiki na quartier la terre mais pourquoi so ka to encadré yo mo ko kene pe inane. Ye mo lingaki. Ah c'est pelé na quartier la terre et puis
Ngana Monique, il y a un musicien. Ce petit-là, c'est un musicien. Là, c'est Omba. Oui. C'est un musicien par rapport à il reste avec Jean Goubal. Mon pas au thé. On te montre oh ngamo déjà na moni info. So na memi mutu na orchestre tikala oyebake. Na ke lugela mutu wana musala te. Na ke ko aider orchestre wana. So ngana memi mutu. Ale ngana na coopérer na ndulete. Na artiste musicien. C'est d'ailleurs ngana comprendre la musique na mutu. Même ça comprendre quoi. Tu es comme ça, au bout de ma kilade. Oui. C'est sa fierté. Et tu sais, mon Tunisika, et puis ils défendre couleur bien. C'est une fierté. Et moi, je suis un peu de bandeko bala nangai. Soko ye pembeni nanga na ndenga cop me manga na nduli na ndule boye. Ya cop na salo test o échoué au Kenete. Au Kenete. C'est sévère. Tant aux aka na superstar, bateau mona babima ba meilleur aux aka contre tous aka pour tant mona que aux aka sûr que oui a mérité un meilleur il y a meilleur na chaque édition surtout ba meilleur il y a meilleur babimate. Ah. Ba meilleur il y a meilleur babimate pourquoi? Parce que il était question de vote. Congolais a yebi nga voter là. D'abord Congolais pas yeba musique bien té. Congolais ba nini? Faut y avoir musique, il faut y avoir un peu de bafla bien. Donc l'ongwe gombe. Ti olegi maindombe. Côté kinege ne katala. Ba bafle peno yo gezo ronfler. Muto y avoir musique ndeni. Au côté de l'église penda. Neni bato yo baguza na bafle munia tobo e ba aussi yembela na ngonzambe. Mais mieux faut boyer mana mino ba voya pamba. Sans musique. Alors, la pollution sonore na Congo, elle est belle. Alors, il y a la musique na pollution, il y a la musique à bien dingue. Et là, il y a na pemé na foulot. Ba solo. Zole sara sou bien te. Comment yoga sou teke? Comment yoga sou teke awa solo za? La pollution, il y a Congo niveau pollution, eza kaka pollution, il y a fouleté. La pollution sonore, la pollution coûte na goût. Pourquoi tu me dis que tu as pollué déjà? Na goût. C'est-à-dire que au salit les 5 sens, la vue, pollution ba udjan, hein? Au tal. Attends, mais fou. Les pollution pour la vue, les sous. En dehors, il y a ce qu'ils appellent pollution pour la zolo. Touché que tu colobate pour bisine ba tunda kawala penado ba ngurutane mitoki. Ils appellent pollution. Il y a matoi. A matoi go yoka son. La pollution sonore. Attends une chose. Ni tigal. Vejons le président de la République aux États-Unis pour na balongo la sanction aux Izalaki à point de vue na. Sanction ouais. Il y a biso il y a Toebi, comment ça s'appelle, il y a le pouvoir les en place. Donc tu vois ça bambeba gayar balongo la sanction kofi baki kangi na palais. Hein? Mutuna mutu à subir selon ba acte posaki. Les gens n'ont posé question à Souka pour Babak n'a posé pour presque un Souka. On a posé aux aromés du village, tu restes avec Kofi, tu parles bien avec Kofi. Tu l'auras bien pena Félix Oazé quoi. Bah force moi tout le temps mon Mikolo monsieur Félix Oazé qu'on a de Kofi Olomide. Bilomo ya ba viol, bilomo boy c'est Kofi Olomide. Tant aux arana Oazé quoi. Aux arana Kofi. C'est quoi émission yo. Et là la musique tu as songi. Mais j'ai l'inga qui va dire que ça là tu dis tout iba autour na bande ko na hotel ils a problème nini pas ozo ka pesa raison que ozo quoi a pesa raison o ngana yebi tout ça l'émission lo ba yango pourtant tant yo mo pesa papa me banzembo ko facilika ah oui mais non kanisa siko auto tout na ngai likama chef de l'état
Après l'ando tout nangai Félix na Antoine. Il bosse le bil comme il y a Félix Antoine. Voilà il est mon chef de l'État. Après Antoine tout nanga comme il y a Félix na Antoine. Te makanisina ga etamboli na mona ah tal comme on yeli. De Félix Antoine à Félix et Antoine. Maintenant linga bango. Tant on sauve la lame sous la voiture, quand on a raté l'un de fait un problème. Pour moi, je sais pas que les gens pensent en mauvais. Vous n'avez pas beaucoup de salaire sous, mais je sais pas que nous sous-soutenons pour les arracher. Mais là, on est les Karawana. Nalinga bango nyos. Nalinga bango. On se rappelle tant au sol, pour le mic, il n'y a pas de sens. Voilà la situation générale, il y a Congolais. Tu pour ça Congolais. Tant qu'on va dans la Congolais. Ngana Congolais ne dit pas Congolais ni osté. Pour ça Congolais à Congolais. Ngai na vie na ngai na saka befort il y a kokoma mutu. Ya na oloba. Et phrase na campagne zaki investir dans l'humain. Moi j'ai investi en moi-même. Na saka befort il y a kozala mutu na lolenge nzambe alingi. Et puis le sambo na ngeza bongo. Kolo komisanga oyo salaki penza onte yangai. La bandaka bongo mingi. C'est-à-dire que yangona na signé pe ko lobaka l'air moko. Ko vana nye ezaneti ko contribuer na mbeba. So za makambo ko loba ngo azana mato ya koyoka ayoka. Toko continuer ko vanda ka niete. Tozo kosa baninga ko za grand prêtre et lo mote zo tambola. Yebisa moninga ke tata ndengo to kenda boya mabe kenda boya to vani ni trop Congo za ba soko tali na ba budget ya bamboka na Afrika Congo azaka kota suka mais bamboka o ya Afrika ba likonda muso ba ozangwa mais biso mo ba kolo likonda poche ya kokonda pwani to sa la bo motote Congolais. Et puis, Congolais, où est-ce qu'il y a l'Assemblée à solo? Tu as mis posé la question. Mboka est riche. Mboka Penako est riche. Mais mon ami, comme ça, soit son voiture. C'est-à-dire que Moutouana a mis comme ça pour la voiture, cerveau n'est pas dongi à Sanate. Mboko n'est pas riche, Moutako mis comme ça pour la chemise. Na yebiso penali kamba solo nazaga d'accord tena mambo ba sapeur. Pose la sapeur te. Quoi veut je t'en nous la chemise pas trop bimina wala msuza contre naga d'accord te ponini. Wani. Sauf que na poto ba sapeur bazarabana ba famille. C'est-à-dire sapeur a la cara collection. D'abord, hein? Sapeur a la voiture à collection, c'est-à-dire la voiture où on a sauvé tal la lème sur les 4. Abeti sikoyo bilamba neti karna ne bi vemo alaga mwingula lukusa mwingula. Aya notindika sape na bakari ilandana mais yo sapero vanda na ngiringiri likola batolo no mino batsa ba biriki po matolo ekimate la re sape ozwa ha ovandi sona kingasa ni likola matolo batsa mabanga gaya po matolo ekimate ozwi la re sape ozwa. C'est un aboutissement dans la tête. Yango mutezo pesa valeur l'apparence, alors que l'intérieur est creux et vide. Nazaka d'accord te po biloko wana ndezo ko komisa congolais likolo. Végoté Mascor, je te salue. Là, tu es quelque part. Comment un groupe nous a comme orchestre, ils ont un groupe d'accompagnement. Jean Goubal et son groupe. Et son groupe. Pourquoi? Les entreprises, c'est un groupe d'accompagnement.
Pourquoi ndé nini omoni vieux nani vieux Bahati aye na move ne soki AFDC enta ba betele AFDC elle soki nini kasi ko kene sa Jean Goubal elle ayana linga komona ngai Jean Goubal et son groupe pour ezala te ko na sali Jean Goubal elle Paris oh tout le monde va wenge musique à maison mais wenge différence wenge kumbela et bimé belé voilà yango on a sala ka groupe nanga na kombote les gens je peux tout monde en générique mon père kafu mo zo 4 mais musique est pour les générique so boluka générique musique c'est ba dombolo lingate wa pour ce que l'on a linga ngote ce qu'on a salango c'est gère ba générique moi ya gère ce que ya ndinga veja en fait na linga kango te ndinga kango te c'est-à-dire que na boyi yango te. Ce que je n'aime pas, c'est l'esprit qui est véhiculé dedans. Un esprit d'abrutissement. C'est ça que je refuse. Mais le mouvement, le groove, ne se peut pas là. Je pas pour bien. Ngai. Vraiment. Ngai bina nande na lingi. Nande soit tu na lempe là vraiment na monstre. Bango de mututa obina netinga. Vous rompez la côte, il a été fallu. Bango nyonso tu mututa obina netinga. Oyebi yankemo bo San Antonio. Ano kuma ba Roma. Yesko na ba Romani de San Antonio a décrit sous-marin. Alagisi bino sous-marin naye. Et pas comme bino que naye bi que batumusu ba lobake sous-marin zaka bongo te. Sous-marin on a décrit ça ya bino te za yanga. Et dans mon sous-marin, c'est ça, pas autrement. Lenga bubena no kata danse nanga. Yango ana danse nanga. Mutaobi na kolekanga. Nous sommes arrivés à la veille, Jean Goubal, un mois tout le monde. Merci à tout le monde qui a branché. Merci à Domo Patas. Merci à Yaouli Mouchou, le véritable coordinateur. Il y a Jojo Ngonda, respect à toi. Même Eline Zemba, tous Pépé Lambetolo. Désolé à mon agence privée, à Sylvie Mbembe. Merci à Tonton Lusang, à l'aide Dynamo, Bevovo de Glo, l'anglais, nous des stars. Merci Nayo. Vieux Jean de Koumnasuka. Merci na bandeko. So ba moina yandu kaka ali kama mboka. Na yandu kela mututi. Na yandu kela esprit ya ko kitsa biso wana. En fait mututi au kitsa biso moko mututo linga ko mikitisa. Esprit wana nde na linga te. Pola muso mona na yandu kime ye kansani. Ce qui est dérangé, c'est que limbis ngai vraiment. Mais c'est mon ami qui t'a dit, mais c'est que bah Jean Goubal no risque côté ka CDT. Gâté ka ba CD ko le ka bango nyoso. Tu ka ba CD ko ça Congo. Oui. Ah. Bon anatomie ba lukango tilelo. Tu ka ba CD ko le ka bango nyoso. Bato ba somba CD maman cause na confusion te. Bato ba somba CD ba débrouiller ali paté. Et puis CD na na te ka $20, na te ka ba 2000 francs. Nga bato ba yebi ko somba CD na ba somba on a $20 na kitsa prité. Je travaille ma musique. Une musique on a tema yele na kati na tema prose ba poème. On a bimisa kala on a bimisa tete on a bimisa no autant bimisa. Oh ouais. Ba somba kaka. $20 so te kama. Ba somba. Peut-être qu'on a $20 à l'époque. Lelo. Na crise à Congo. Eh. Na yawa justement na lo bato ba somba ba CD ba somba yangai. Au moins la poni ba comment te va céder na 2000 francs. Pour ba te gâter. Nous sommes arrivés à la fin. Ça n'explique. Jean Goubal a obéta concert awa. Bato là musu ba tonda te. Mais quartier ezala en paix. Mais là ba groupe na bino ya awa. C'est-à-dire qu'après le concert, il y a ma mère, ils ont démarré, le concert, c'est à bon. Son musique est Sili, Kemba, pourquoi tu as fait un mapa? Il y a un cambo qui a une vidéo, Babinga, est-ce que tu as un problème là? Pour la boula, on boit qu'elle a bamisa, tout ce qui est mon niato, tout. Je m'adresse à nga omone na lo baboy so to kuta mo na oyebso
Non, yepso. Et si quand tu as besoin d'ango, parce que tu kosani mingi. Tu kosani est belé, c'est-à-dire au yebino que muto yebi likambo au salaté, au kumse. Le bac est yoposa au yebite le quoi yi. Mais ce que vous avez moi koyeba. Expliquez moninga. Bon, ma belle na biso ya ba musicien yo muto ko expliquer que Kosala Beauté Alia Mibenga déjà grand prêtre. Grand prêtre au Kangela Koro. Au Kangela Koro ko imbécile. Hein? Accord. Ko imbécile. Sina sala mutu mo test. Les deux maisha Paris. Asaka na tina c'est omoni bino ndebo yaka makambo ba musicien. Mais vous avez mis nos amis, c'était pour nga sur la bête guitare yo yemba te atietembe. La bandi ko yemba. Abi wala bila mindele. Nous sommes arrivés à la fin, mais je vais pour la souka. Et moi dit na ba diaspora porte comme la. Bande ko ka bino mna yebisi. Bolimbisa ngai soki koyanduka esali bino mabe. Mais so boyanduki lokwa ngai nakanzi mboko to bongisango. So boyanduki pena lokwa ngai mamwe bele to banundi mangute. Kola zana bino, kola pambola bino. Kola pambola bino, Roger Kekani, merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve. J'ai une version le 17 octobre. Yayo. Jeudi prochain, toi 30 ans d'âge. Anniversaire na yo to ya. Yangai. Na botama le 17 octobre 1989. Oyo bombate. Tenga bombate. Papa na botami le 9 octobre 1942. Maman na botami le 22 mai 66. Maman le 22 mai 66. Papa le 22 mai, oui. Maman na botama le 22 mai. Le 22 mai. C'est sa petite sœur na mère na. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé. Misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.